Nga pe naza moninga mobali kosaka na nga bongo te. Naza mobali. Pourquoi c'était point naza président ya assemblée ke na kobondila yo. Non, nga pe naza mobali. Na MC yo. Asayevo. Olobi. Nga pe naza mobali. Na MC yo. Bongo ya kanisa kinini te. Pourquoi c'était point naza président ya assemblée ke na kobondila yo. Babengi yo combien de fois? Collègue Lembelemba. Oui, président. Collègue Lembelemba. Oui, président. Ekei! Polémique et bimi au cours de la plénière entre président et Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosopé, honorable Léon Lembalemba. Bos ba détail dans reportage oyo. Situation sécuritaire na Est et République démocratique du Congo ezali vraiment très préoccupante. Yango ezalaki au menu ya plénière o bozali komona. Ba député moko na moko ba bandai koleka kopesa makanisi na bango par rapport ya situation yango. Député Papa Molière azui maloba kaka na bandeli abandi ko se plaindre. Ya honorable Papa Molière bazali kosala yo nini? Babando sanga bakanai pana ke na lobate. Batiki ya continue koloba abandi koloba makambo etali recrutement na kati ya armée kasi selon ba député ba sepelite na maloba ya Papa Molière balobi azali kozwa makambo avec légèreté nyonso. Actuellement, je vous informe, chers amis, on est en train de recruter des jeunes Congolais. Balati bango ba Sokoto. Dans la précipitation, baza kotinika bango na front. C'est de la chair à canon. On n'est pas prêt. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images. Papa honorable Mboso, kasi ba propos ya honorable Lembalemba, non seulement sepelisaki ba député te, et sepelisipe président ya Assemblée nationale te, alobi aboyi maboke ngaliema na kati ya parlement. Collègue Lembelemba. Oui, président. Collègue Lembelemba. Oui, président. Tala, collègue. Oui, président. Nyonso ezalaka théâtre te, Honorable président, nyonso ezalaka nini te? Nyonso ezalaka théâtre te, Olobi? Nyonso ezalaka théâtre te, Mbala moko biswane bandaka te bandi entre honorable président na honorable Papa Molière. Mbala moko bakata ke malobate bakati basengi azonga na place na ye kasi lokola moya zonga ezalaki te nde ba député bakomi koya kobondela ya zonga. Bakomi kosenga ya kita oyoka ndeko kita kaka. Esa nango rien. Kita esa nongolo te kita kaka. Kita kata kiti kasi azo continuer kaka ba geste nde epesi nganzi epa ya président Mboso oyo babengaka Joe Biden atomboki alobi tala biso tuto aba na 1900 muto abangisa moninga zate ya Papa Mboso yo poza nani nga pe naza moninga mobali kosaka na nga bongo te naza mobali pourquoi c'était point naza président ya assemblée ke na kobondila yo. Non, nga pe naza mobali na MC yo. Asayevo. Olobi. Nga pe naza mobali na MC yo. Bongo ya kanisa kinini te. Pourquoi c'était point naza président ya assemblée ke na kobondila yo. Babengi yo combien de fois? Collègue Lembelemba. Oui, président. Collègue Lembelemba. Oui, président. Ekei.